Bandeko balandi émission tout le Belamboka Congo la pesi bino mbote partout vous allez vraiment bino balandi vraiment il y a émission tout le Belamboka Congo oyo bosepela kananga de so ingata vraiment la télé makaliboso na bino pona ko memela bino basango pe ba nouveauté ebele na télé na biso vraiment ABC1 vraiment et pas ya mon boss Chantal Ayao moi c'est mon vraiment malade maman passa oya fungola kaka monoko de so na bino abimi. Vraiment, le loup pensa émission la biso ya de les spécial bonne année. Pourquoi toujours le belle bonne année pour être boyebi année oyo to mois oyo to koti nango mois ya décembre to lingi vraiment ko silisa année 2015 2017 plutôt pour to que le kokota année 2018. Alors boyebi ça la mois bato ko sepela mois bisengo ba cri de joie naissance ya Yesu Kristo mbota mana ende ke to bakana lingala pe to komaka la nouvelle année aux arabes église bato ko lata kitoko en tout cas soko latite eza mois passe. Nde yango na lobaki na sala mois micro balader botala pe na Congo la biso na Kinshasa précisément la capitale bisika wapi biso tozwami bomona ndenge ni bazali kolengela fête ya bonne année yango wana yambona kitana zwa mwa bato mibale misato na se totala bango ndenge nini bazali pe komilengela na bafamille esengeli penza na pesa bayebangai mbote soki na kopesa mbote te na kozala ingrate makasi po ete moto ya telemaka kobongisa ngai pe kosimba caméra ezali bongo kabu ya oyo baka l'homme puissant soki olingi vraiment kozala na nguya simba yeka kokozwa nguya tika ete bino bato kobengaki nga vraiment na ngola bokanisaki ete nasilaki ya ngola nazali kaka na Kinshasa po ete bolukaki nga na nzela ya Queen Olga Lopinga na princesse na Florence bato vraiment bongo na pesi Sandra Nina numéro yango wana kolukanga na ngola te po nazali kaka na Kinshasa benga okozwa ngai mwasi kitoko pe Pichu Kinata R9 aza savant alobi Chantal Sandra Nila mwasi kitoko oyo web Pichu Kinata atombelo mbote mingi vraiment na pesi mbote mingi na cordon Jerry Mbulu maboko pembe elongo na Dio Mindongala alobi ba obaboyi basambisa ye kasi bamona soki bakolonga ye kasi bande kolanga balandi bazali penza ebele oyo esengeli na pesa bambote lokola Christelle Beya moko ya Jerry Mbulu pe Nathalie lisusu Charlène Mbulu mwasi kitoko oyo wapi bambote no yango lipa ya DS Lopinga kabuya tozwa nanu bato totuna bango boni bazali ke milengele pona bonane ngana bino tozali kaka nazwa nanu bato tokita na se tozwa bamote merci tokozonga na bino kaka awa na Galilée wapi pai nazala ka merci. Donc vraiment, na évité ça on émissionné. Donc bonne année à tout royo, moi ils en a passé, mboka za vraiment na passé makasi. Na minute on prépare bonne année ndeni. Naza na ndeko na potote, naza pe na mbongo te, mboka pesa na crise, on prépare bonne année. Papa na ngai boka ko bona meza la ifoko za ndeko na poto. Mais oui maman, bato baza na ndeko na poto nde baza bao baza pe na bakonzi nde bazo fika. Neti nga bo classe nazotanga te nazolia bien te na bonano na nzala ce qu'on a fêté pour nani ndeni bon elo on a vu ça va Congo bande bona ba congolais ça que nazoma na importance en fêter parce que moi en fêter ça te mbongo ça te mutu nyonso mabota bazole ki moyibe komi ebele na mboka po na passe ezali mbongo ça te bana ba otanga te misala ça te donc bonne année à tout ezaka na ngati. Merci beaucoup. Ah, comme maman, ce qu'il faut répondre, ils ont passé parce que dans le cas de ceux qui ont déjà la fin de l'année, déjà la festivité fin de l'année, et ben nous avons au sentiment que non, toujours préparer la fête. Mais moi, les gens ont déjà moi déjà que nous avons bien. Dans le sens que d'abord mbongo circuler te na mboka donc mboka za ka mboka ko makama parti moko boye et kangama donc ba tout ce moyen ba exact alors puis ça va fonctionner c'est un peu difficile que to fêter vraiment na ndenge za la que non to c'est na yo pe na âge to ko la mboka maman na ça yo eza passé donc toujours vivre na mboka ngoma donc pour ça on va na mboka eza sous mais autrement ça les actes mais tu veux supporter là. Merci. Mote ma chérie. Nantoni yo vraiment ko bino batu ilenge ko sala ka sujet na ngona solo beleza bonne année. Boni bolenge ya nouvelle là, on ko déjà na moya ko pe ko ça. Ozo lenge la bonne. Bon, to lenge la bien ma guys.
Parce que nanda kunde toza boye toi ne sengo moko to traverser année moko donc nzamba bakisi biso ba vie ebele on to traverser to lengi bien ba parade ba sombe biso ba bilamba ba nini to landa to fete donc to lia biloko to lia kati donc voilà mais c'est biloko ya bien quoi peut-être toza occasion lia bangomba fraîche te mais na pour nani to lia bangomba fraîche donc esengo makasi oza na ngo akoete soso oyo oliaka te pendant 11 mois mais na 12e mois oyo okolia soso okolia nde esengo loka yango wana esengo naka yango wana plus esengo na mosusu ezaka kenza babateli ngai talaka toza ebele mais so abateli ngai nakomi na nde mosusu foka nakumisa donc esengo naka yango wana oyo bamingi basala accident mais ngai naovivre naotraverse nde mosusu donc esengo makasi koleka. Merci. Vraiment bandeko balandi bino moko botali ndenge nazalaki na se bolandi ndenge nini vraiment bilenge basi pe mibali ba répondre na tina ya feti oyo boni baza kolengela yango bolandi ba miso esali mwa pasi bana mike kasi balobi mbongo ezali te mboka ezali na pasi bako fete lo lengeni po bango moko baza kotanga te yango na lobi vraiment to ko sala analyse to ko sola ngona mozindo mbote papa na ngai. Bonjour. En fait, moi c'est Patrick Kiam, arrobase, l'homme de Prengenou. Bongo papa Nangambo. Mbote ngai kombo na Pichukinata na informaticien. Bande ko na kolinga botombola mwa mbongo po bomoni tozali quand même na terrasse mo ba makela mo loyembo biso to leka yango. Bande ko na ngai vraiment nazali ko tuna bino pona bonane. Po ete nasoki mwa bilenge balobi ba misusu balobi ete bazali kolengela malamu po ete nzambe abateli bango esengeli basepela bakolia basoso oyo baliaka te misusu balobi vraiment bango basepela ete bonane ezala te pamba te ete mboka ezali kotambola mabe bango bazotanga te ebongo boni basepela po bapara na bango bafutaka bango te baza na mbongo te baza pe na bandeko na poto te kasi bino bomoni likambo yango boni mpona bolenge libonane oyo nekolo Congo po biloko boza bajeune bokosepela mpe po mbotama ya Yesu Kristo bokosepela mpe tokomi na ne ya sika nzambe abateli kasi bino boza kolengela yango boni. En fait, madame, bonne année. Bonne année est synonyme ya makomele. Bonne année est synonyme ya makomele. Bonne année ezali temps ya réflexion. Ezali temps aussi à bilan. Ya koyeba ndenge nini otambolaki mbula nyonso to eleki donc tozokota mobu ya sika foyeba ozala na objectif ozalaki nango na année oyo ekoki ou bien ekoki te ekoki à 30% à 50%. C'est la raison d'être épéné plutôt Vandi Boye. En fait, là, on a artiste et musicien. Je suis en train de faire les bilans du groupe, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Par rapport à nos lobbies, fêtes, selon mon concept, je peux dire que les fêtes, c'est pour les enfants. Hein, pour les enfants, il faut fêter. Mais pour la biso, mikolo, il faut plus, beaucoup de réflexions pour nini simbaki te po ete mobu ezali koya ya sika nayeba esusu komultiplier baeffort mpona ke liboso. Ebongo papa yo na ngambo lobi nini mpona bano balobi ete bafetela bango te po ete mbongo ezali te mboka ezali na pasi minyoko ebele mpe bango baza na bango na bandeko na poto te bapapa na bango bafonctionnaire baza na mbongo te. Quelque part analyse wana eza mabe te eza mpena malamu mingi totala bano balobi bongo que moi réflexion mpe komi kokota moi prise de conscience ekomi koya mpe na jeunesse kokola lokola kaka ndeko auti koloba ndeko nanga artiste base nom de Pengeni bonne année en fait bonne année ezalaka chaque jour bonne année mpo nanga eza chaque jour donc ezalaka moment ya esengo oyo topartageaka ntango tozalaka nango na babonne nouvelle tokutanaka nango etu mais na kotala mingi mpenza mama journaliste est-ce que ndenge mpena mboka eza kokende tokoyebaka bonane ezali mpena malamu mpona peuple congolais donc mpona koloba ke toza kokanisa mpena mingi toza na bilan ya kosala concernant mboka concernant biso moko peuple puis concernant lisusu na koloba na ba prise de décision toza kozela quand même ke ezala mpe bonane mpona
population na biso. Papa parla na ebité le konyo zo kashenga la linga polele ndenge na lobaka je dis tout ce que les gens disent tout bas ata ko to ko lobela bona ne ka soki mo ali kambo ezali yebisa bayiba ko landa biso ko baza musika la bamboka miso na bangola lokola princesse Florence Batondo Mido na la reine Olga Obabenga et Queen ba corona en Afrique du Sud na mosala makasi azosala na groupe Olve Jemi vraiment mosala malamu na la patronne na ngai Chantal Ayao maman mapasa za bon aux États-Unis vraiment moi c'est moko afungola monoko de Sabimi pe Sandra Nila oyo vraiment pichu kinata R9 apesi yo mbote ebele ya yo elengi oza to lokola DS Lumpinga yebisa biso polele bolengeli nini toko fêter po ete bana sengeli ba sepela ba yemba joyeux Noël merci papa Noël quand tu descendras bino bolengeli nini ya na likamoko yebisa bana mboka ba yeba oyebi mwana oyo amesana koyoka nzala ntango molai mikolo ebele alalaka nzala soki opesi ata moko ya soso lelo alia ata funa okanisa te ke lobi soki amoni soso wana te kasengi yo soso soki parent oza na facilité ya koyela esusu soso te donc mpona koloba ke condition de vie eza mabe makasi donc toza kotala mpenza bafamille parce que ba milieux sociaux ezali toza na ba différents milieux sociaux bamosusu bakofete bamosusu bakozala vraiment na bafestivité oyo bakozala bien so tokende na bamilieu mosusu tokotala ke parent mosusu malheureusement nakoyebisa bino ke bana kote mosusu batanga te bazotanga te mpona koloba ke donc toza décroissant quoi tozokita mpenza tozokiti nde meda makasi totika osala semblant te tokita makasi RDC ezalaka boye te vraiment bandeko balandi Kabuya l'homme puissant oyo azali mpenza na nzela ya bilili vraiment ezali kosala pasi bandeko balandi partout bozali vraiment boza na Brazzaville Mokutu Bangebe Edgar vraiment bolukenga mwa ebele ya mona lobi ete bobenga ngai na 97 087 43 25 vraiment wana soki bobengi boteka code mboka plus 243 bozwi ngai molobelo wa bino kasi tobandi na biso kokene malembe la suka po ete ezali pasi bandeko na nganga na lobaka tolata maneti te ndenge na lati boye po toloba Kongo eza na pasi ata ko tosali spécial bonne année po bino moko botala po bino moko bolanda bana bazali kokanisa boni epesi ngai pasi pe maya miso kobima kotala mwana ya moke oyo esengeli asepela bonne année malobi na kosepela te po ete mbongo ezali te musicien olobaki kombola o lisusu nani papa moi c'est arrobase natuna yo ata lokola lelo tozala émission yango te musique na yo osalaka ezali ya lolenge nini po orchestre na yo kombola monini po ete bato baye nasalaka autre musique culture 3.0 dans la culture à 3 sous-bassements éduquer former informer puis divertir donc naza na kati ya musique de recherche naza na musique ya pasi comprendre eza ya pasi po anini po bato bazocomprendre nango te epuis bato bazotia biso misa yango wana bango okuti biso awa donc tout pasi baete sikoyo mo liloba ya suka par rapport à bonne année bandeko baza na pasi politique ya mboka eza koboma biso pe papa Félix atikelaki biso mwa mbela na ye toyokaki yango ete tosomba ba première nécessité toyebi te bonne année ekozala to ekozala te bana mosuku to badeside balobi malamu kutu bonne année yango ezala te mais lokolo ezali jour oyo ekozala nango dimanche c'est que dimanche ekokoma nango bato bakosambela mais bakofete na bango te bakokangama na bandako mpona koluka soki ekosala nini toyebi te mwa liloba na yo ya suka po ete tokomi vraiment na suka ya émission ya mobongo vraiment nasepeli mingi na thématique vous avez ça là concernant la fête à ma nouvelle année. Je lance vraiment un appel à tous les Congolais vivant au pays et puis la diaspora. Bonne année les états d'esprit. Bonne année les états d'esprit, les réflexion. Pour réfléchir plus, total d'échec autour de ça. Pour réfléchir plus pour te convertir mes échecs dans la réussite. Moi l'année c'est la bonne année. Mais si vous avez une bonne année pour battre balia, battre drink, là c'est du n'importe quoi. Le peuple congolais n'a plus besoin de ça. Le peuple congolais doit réfléchir. Bonne année, il faut tomber la Congo, il faut vendre sa maçonnerie. Il y a Damas, tout ça, c'est du n'importe quoi. Bongo, tout le monde est bongo. Moi, je fais un général rebelle, Jupiter Bokonji. Alors, Baezali Kamwa, bongo.
La bonne année née puis qui n'a talobaki on vit ça chaque jour mais c'est le problème d'état d'esprit. Tu dois fêter bonne année côté mais côté vous n'a pas OK. Côté vous pas OK. Biso tout OK. Parce que photo ça nini poto kemba. Photo travail. Photo ça nini poto kemba sous tes photos travail. Et tu travailler au monde avec biso nyos tout au fêter bonne année bien. Merci musicien arobase osala ka musique ya recherche na moni penza za likambo ya bongo ndenge lobi bongo na sepeli mingi po totangi musicien moko vraiment wana na koyiko bossa na yeta ta ko lobi ni bandelité mais na suka la koloba Jupiter Bokonji azosala fierté ya République démocratique du Congo na mboka ya bapaya vraiment pe na pesi bango nyonso na ko este ba condoléances ebele po bauti ko bumisa manager na bango oyo bakundaki mercredi et uti koleka na kombo ya Marco vraiment on est toujours ensemble tukabolaka mwa mawa yango wana mawa nanga na lobi yango na ABC One TV vraiment bino nyonso bisika bozali na mboka poto précisément na français na mikili ya poto mboka yango la bosani ya bosani na Paris précisément bilo bovai na Paris Jupiter Bokonzi na au question mobimba général rebelle voyou philosophe vraiment ba condoléances et comme la bino bo s'abonner massivement je vous dis beaucoup à la décité na ABC One TV et pas maman Chantal aya ou maman Mapasa mwasi moko to eleke bele moi maloba ya suka papa ona boka bonne monsieur. Oui na maloba kolanda na ndakisa oyo lobi ya ba période tokoti oyo tolinga te psychose moko kota na mboka et traumatiser peuple na biso. Je crois bien que peuple a souffert moi tant molai ezosenga ko déloger ba esprit mosusu quoi. Nasengi kaka lokola pour faire allusion à Venanga général rebelle Jupiter Bokonji na pesi bien mes condoléances na yena famille au Kwes Mobimba pour na ko paraphraser loko vieux lobaka abi leçon des jeux de singes au mangue donc aux arbres quoi donc makambo wana ya milinga ko utiliser ba peuple tout ça là peuple a meurtri, peuple a déjà la psychose moko beza ya mabetro. Alors to kende penza na makambo ngona ndenge wana penza te ya ko traumatiser population na biso. Et to zala nde batu to réfléchir elongo. Total ndenge nini esengo wana ko bouta na bana na biso ti na biso to kende pe kala mingi to ko taper na ba âge mususu to ko kapé susu pété. Mais to zala pour ça to koka. Les opportunités né à poto koka pe merci bandeko balandi on ezala ki nango vraiment spécial bonne année na sala ki yango poète boye ba boni bandeko na bino obotika bango bino oboza na Brazzaville bozali na Angola partout vous êtes vraiment na pesi penza banangola bondia botar de bonoite boa festa boa petita selon ndenge ekokutela bino good morning good afternoon good night bino bato bozali esika moko na mama Chantal Ayao la patrona ya déesse Lompinga mama Mapasa. Alors na loba nini bandeko na ngai tokomi vraiment na suka kabuya puissant oya simba ki vraiment na nzela ya bilili po bo sepela vraiment bo s'abonner massivement na ABC One TV mokozala ka décité Jupiter Bokonji tozali kozela boye na yo lokola penza mbotama ya Yesu ata ko biso to ko sepela te ata ko bato musu balobi ete Yesu asiliki Maria lobi akobota lesusu te na mboka Kongo po ete ya bota kaka Yesu abota Yesu eloko malonga eza ko bimate akobota na Yesu lesusu te kasi na loba nene Sandra Nila na pesio numéro na mama benganga plus 243 97 087 43 25 na lobani na lela bino Pasteur Didier Lompinga, merci pour la mabondeli, merci Johnny Lompinga pour le soutien, merci ba fan nyonso boza partout vraiment mobengaki kasi des na bino yote na ABC One